Bon solo bolingi yango te boyeke pa la biso le kwa bilo ba batanzambe batalo kuta miibi ba escroc ba aventurier. Vous collaborez avec les Rwandais, les Burundais, les Tchadiens, les Kenyans. Félix Akolongo et kozala batunaye de bakolongo la na pouvoir. Obe tchétché pa na wana. Abongola bakuluna ebele ba koma lelo ko sala misala ba koma ba DJ. Rekomisa ye toza simana il faut vous croire que bazo pas Félix parce que Félix amaye. Il faut vous croire que bazo pas Félix parce que Félix amaye. Poto yebi bisika so bobito la sabilo bisiko batonga mabe. Bisiko bino bokendata. Boko buka yango, bozo kele pa bato muso bo coopérer. Bo lobete to pesi bino mbongo to buka. Bato muso so bokana bango bandakala. Bozo komisa ba chômeur. Mais tout kezo le kalapo kanga bakuluna me bino ba faiseur de kuluna. Comment voulez-vous cibler la biso eza Rwanda? Vous ciblez la biso eza Rwanda. Cible la biso eza M23. Na moment oyo bino bo déranger peuple. Babuka ba station bo saeli biso ebele ba commerce na bino. Mandoki o batindi kula po bomba eko bomba cette fois-ci bino moko. Eko bomba cette fois-ci peuple te. Merci la belle bato bozoli baku ya kolanda biso na mokolo molelo na ezui ezali bongo branche moko to tchalo CR du Congo na chaîne Libération et pai auto akaba Kongomani et pai auto sasaka to panzaka to lobaka manso oyo mabombami na sena mai pe biso to bimisaka ngoli banda po te to kota kala ya mai et ali esika auto ali ko mobiliser ko conscientiser ko sensibiliser ko longola peuple congolais na bolema et ali esika to bela ka moto ya papa le moloto ekitezi kisa misala nyoso ya l'état moyini l'état sasa ezali esika oyo to tchaka litono na nzete po ete to benga yango malamu et pas auto sala ka musala ya Jean-Baptiste et pas auto libongo basinzili ndenge to ko beta mbela bo pepe congolais longola bolema telema okatatina likambola yo to telema ferme fidèle ko la bakuke pour la cause de la lycée ko ya République démocratique du Congo et pas auto mokundo la kamaro ba nkoko la biso le laboureur o la biso béché fouiller ne laisser ni place que la mer est passée ezui partout dans le monde ezui la montée religieuse équipée pour la télé États-Unis d'Amérique manananga kunya de langai ezui et ali bongo makambo yanga mokonzi na Angleterre ezui na banamvuluzi ingeta to che vidéo ya Pero Luaka po boyo ka makambo to ntolo bela lelo makambo itali avion peponde ko likolo o to yebi ete Félix asomba yango pour la République démocratique du Congo kasi bolandi la bokebi na bokundole ya mona mboka pe alobi ete ezali bongo entreprise privée ya mona mboka Félix Antoine Tshilombo oyo azali bongo komo sala pe wala ezali jet privé na ekaka ndenge Kabila asalaka kasi Congo to wapi Congo tozomona ba réconciliation ezali mabete po ete esengeli bato bafanda liboke po ete babunda mais tokobunda lolenge nini aussi longtemps babengi Israël et pesi bibundeli et pas ya ba Rwandais et pesi bibundeli pa ya ba M23 ndenge na koloba la bino boye ba Israélite ba renforcer M23 po ete azwa bibundeli po assassiner ba Congomani po ba Congomani ba kima ndenge na lakisa ki bino la mikolo mileki ete ba kozinda na ebale na laki po na kokima ba M23 de Congolais akokima pamba te lelo Mouzé 2 et kosala la République démocratique du Congo Mobutu akenda kufa la Maroc et Mouzé ba boma sur place pe ba yiba oyo balobi ete ba kota la République démocratique du Congo pamba te ba yi politique ba ko yiba mosala ba kosala te yango nazali ko sensibiliser ko conscientiser bino oyo ezali chaîne ya Libération po na kolobaka na bino ete tango ezali mabe papa Mikael tango ezali mabe mama Célestine tango ezali mabe la Chabiel ba mama nanga la plus 32 ba mama missionnaire to sunga na Big Daniel Ngenda to pesa na maboko talande tozangi le 17 ndeko nanga soki la Kinshasa bisika institution evandi biso to telemite bakoboma biso lokola banyama bon vérifier bibundeli o euti Israël ba nani basengi yango ce sont les Américains ce sont les Français ce sont les anglophones oyo basangana pona koboma République démocratique du Congo total ici na bino ete baso boma bino pola nini po ete boali na mboko etoninkita bali ko boma pola biloko la yo bazui ba politique ba koti bango trouble division na bakala bango oyo bayo kalaki mais ezali lolenge nini bandeko ba politique ba wela ka banga ba politique ba sala ka peuple te biso bato oyo neto ali ko telema poto zo ka maona bilo po to ko fana na bango to ko mona pas
pasi oyo ezoleka na kati ya République démocratique du Congo eloko ya malonge ezali te mama ajawa salam alaikum na ba musulman na ngai boteleme toteleme biso banso po ete tosunga ekolo wa biso kasi tozali kolala méthode oyo babandi kosalela bino kuna na bampoto soki botali yango malamu yani mpona komonyoko bino bozwaka lisusu ata mbako te ya kozwa ata liota ya kotindaka na bikolo bya bino makambo maleki ebele batalisi bino ete esengeli bolona bilanga esengeli bosala boye ezali mabe te kasi bokolona elanga na mboka nini bandeko na ngai mboka nini oyo bokosala makambo etambola de Bruno mona mère n'Autriche mboka nini oyo bino bokotelema ndeko na ngai soki ezalaki mpo na pasi biso esengeli totika me nyoko oyo nga oseana akobika nango ndenge kana akoloba na biloko na okotoko boye kabuya kokama lobi mère azwi force wapi me ngai tangu mabe yaka nde force yaka brina kokama force mama se yazo swango wapi ngai tangu basalaka nga mabende na komaka esu na bokasi na yebaka te soki batakenga kaka boye mbamoko na oki force loko ameli ekoti lobi telema bilulu bisimbi bakolo mabele balobi kende sikoyo na force ya kodétruire moyini satana na esika nazonga nsima nalela nde nalobaka lokumu ezali ya nkolo la chabienne mama sociale lokumu ezali ya nkolo anita babe ifoku yo moto lokumu ezali ya nkolo kilata na ngai Charlie Chobo botelema nga nayebi eke eli misala ya satana nde ezokanga bino mpo lolenge ere moko tochamukaka omona be pi ekiti nga nayebaka diable yango moni nga natikaka bino te tout le temps natelemaka na bakombola bino moko mama na Joline mama na Suisse nzambo batela ye mama Samuel natelemi na Juka M le number 1 océan de la presse natelemi na mona mère de Bruno natelemi na papa Michael natelemi na papa Alfred na mama Clarisse natelemelaka bino tout auto solaka la bino malamba mama Dolo bino tout ba de Bruno natikaka bino la prière telaka la bokolo na zwa pona ko bondela natina yete nzamba pesaka bino makasi poso ki bongo tembe to suto kabona kala pour être pesanteur oh ba ko tchana lourdeur katia batu pour être basonga biso to kondima te allez-y comprendre que biso to se bandi sensibilisation mais to zaka na $90 c'est quoi lobi to côté le mandeni bana baye ebele ko benga Bruno Kutakimi mais nous savons que $90 bon consommer au Océan du Congo et comment le quoi problème ngana yeba ka po bisika nzambe azali c'est comme ça motozo c'est penalo kuta mais ce qu'il y a pas la maman c'est au titre peut-être bah comment coacher ba titre là pour bino bolanda kayango et ça le quoi ne ba teka journal journal au moment la information Félix a été attaqué mais beaucoup la kati belo ezate c'est comme ça biso beto comment na ngona YouTube na kondana ka bato ba osala musala te équipe nanga na lobi bongo de to tambola po bino ba bato mabe bo solo bolingi yango te boyeke pas la biso le quoi bino ba bato nzambe bato lo kuta mibi ba escroc ba aventurier. Vous collaborez avec les Rwandais, les Burundais, les Tchadiens, les Kenyans. Maman, c'est voilà, ma fille. Voilà, nini. Moutou alingi mboka toko moni ne sale linaye. Bakoye banzete la mbuma na yango. Boye awe belé pour rien faire. Pour nakomela, pour nakosala makambo, pour nakobebi sa ko détruire. Est-ce que Nathan oboko ko déstabiliser peuple congolais? Ya ko buka ye biloko. Nathan o jeko ko tonga morgue na ye. Ayeba kiteka tonga ki ona nzela. Quelle politique idiotie au bilo bolibo c'est la biso. J'ai koko bureau na ezaka na nzela. Ayebi yango te. Bo pesi j'ai koko mbongo po bolo ba j'ai koko buka ya nanu yayo po biso to sala boy. Na terminus boko ko buke pa colonel wana. Bo bukite akangi bato na tout. Akena bango. Abija tango bilaya. Donc eli bato bazab na Tshisekedi di bilo boko toucher bango te. Na tuni na lobi boko buka ka ba pullman. Poto yebi bisika so bobito la kisabilo bisiko batonga mabe. Bisiko bino bokendaka. Boko buka yango boko buka ka yango bozo kele pa bato muso boko coopérer bolobi te to pesi bino mbongo to buka bato muso so bokana bango bandakala bozo komisa ba chômeur mitu kezo le kala po kanga bakuluna me bino ba faiseur de kuluna n'est-ce pas vous nde bo sala bakuluna oyo n'est-ce pas vous nde bozo linga bana basa ba délégué la République démocratique du Congo n'est-ce pas vous les autorités congolaises bozo sala bana mabe hein. Est-ce que espace à Tchétché na prince il faut pas beaucoup bureau la police c'est akawana parce que la police elle a déterminé la prince Tchétché ça la sima le ko la bokana ya futa ka batu bien asala musala malamu boye ko buka ye pa bocha ba chômeur obe Tchétché pa na ye wana abongola ba kuluna ebele ba koma lelo ko sala misala ba koma ba DJ et puis afuta ka batu très bien et puis asa musika selon histoire na bilo boloba na prince. Si vous avez élargi prince, il faut beaucoup de place à la police. Hein? Beaucoup de stations, vous savez, vous avez des commerces. Vous avez des prince. Vous avez des place, vous avez des problèmes na batouana. Politique, il y a ma baie. Vous avez des commerces, tout.
malamu te peuple a subir na makambo eza ya bino moko mais boye baka jifendele makambo ekosila nzambe akufaka te biso bato tokolekana nzambe wana kotelemisaka kaka bato ya malamu na Congo po tetokele pe tozozela lubelo ezo ya la République démocratique du Congo bino bokonyokola bakongole mindele pe bakolingela bino te boyebi te bisika bokokele mpeseni bacheli bino mandoki o batindi kuna po bomba ekoboma cette fois-ci bino moko ekoboma cette fois-ci peuple te cette fois-ci ba cible comme bino ba dérangeur ya peuple. Comment voulez-vous cibler la biso eza Rwanda? Cible la biso eza M23. Na moment oyo bino bo déranger peuple. Na moment oyo toleli à faire kuluna bon multiplier encore les couleurs. Batu bana misala te. Il y a des grèves partout. Comment on peut s'attirer dans les grèves? J'espère que tout le monde va bien. Je voulais juste vous annoncer que je viens de boucler une enquête sur les fameux avions de M. Tshisekedi. Je vous dis, mes chers frères, que c'est une mafia très très organisée. Retenez d'emblée que cet avion n'appartient pas à la République démocratique du Congo. Cet avion est là, le Congo est en train de les louer. En fait, mes enquêtes ont démontré que l'avion appartient personnellement à M. Tshisekedi. Mais qui le loue via une société écran qui s'appelle Capitol Airlines Sarlu. Je viens de faire une interview tout de suite là. Je viens de finir une interview pour Bolo Bateau à Tunakite. Je viens d'avoir le patron supposé de cette entreprise-là, donc Capitol Airlines. Bel échange, vous allez d'ailleurs le suivre sur CPL Télévision, qui confirme que cet avion, ce n'est pas un bien de la République démocratique du Congo. La République est en train de les louer. Mais mes enquêtes tendent à démontrer que le vrai patron de la société Capitol Airlines Sarlu, vrai propriétaire de cet avion, s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est une société écran. Il a pris quelqu'un, il a mis en devant et ils ont acheté cet avion qu'ils font louer à la République. Donc l'avion n'appartient pas au Congo. Le Congo est en train de les louer. J'ai l'interview, je viens de finir, c'était la dernière partie de cette enquête. Donc avoir les informations du supposé soi-disant responsable de cette entreprise, je l'ai eu. Vous allez les suivre dans les jours qui arrivent ou dans les minutes qui arrivent. Donc prenez rendez-vous sur les chaînes SPL TV et sur SPL News. J'ai bouclé l'enquête. La diffusion est pour très très bientôt. La mafia est véritablement installée à la tête de votre pays et c'est bien malheureux. Toute la vérité. Alors la vérité sur l'avion, le nouvel avion de M. Tshisekedi, c'est à suivre sur CPL Télévision. Merci. réclamer mbongo la bango balobi tolingi mbongo la biso mais ba détournement ya bambongo minene ba miyibi intelligent bazo détourner bambongo oyo bunga kezaka ya mikete mais peuple bandeko la biso lokwa bozo boya ko soutenir biso ta bo benga ngate la ba malobala yango combat ya nini on ne peut pas faire les combats sans argent hein? Combat égale à mbongo. Si Félix aujourd'hui a maltraité parce qu'il donne de l'argent, Félix est comme populaire aujourd'hui. Hein. Fatibé, vous croyez que vous pas Félix parce que Félix a maillé. Vous croyez que vous pas Félix pour la politique, il y a bien. Non, vous n'avez pas Félix parce que Félix libère tout bien ça. Yango comme battre c'est trop s'associer naie, trop ça la naie, trop kenga ma ponami. Mais c'est Félix qui va gagner, c'est tout qui dans la mapona. Qui encore vous voulez qu'à gagner? Parce qu'il y a dans la babylone là. Bogolongo la Félix la méthode ni.
Bon mais kana ko yebsanga. Félix akolongo la méthode ni. Félix etikali ka nzambe na ba kolo na ye. Nde ba longola ye. Donc pour Félix alongo la République démocratique du Congo, ça sera pas les Congolais ou les politiciens congolais. Et cause à la batu na ye, nde ba kolongola ye na pouvoir. To nzambe. Mais mboka nini wana boko c'est la nzambe makamba. Force nzamba pesi nga kwa koloba liboso na bilo n'est-ce pas Dieu? Sensibilisation auto sala katongo midi poko n'est-ce pas Dieu? Bolingi bomona nzambe lolenge nini? Bolingi nzamba ya liboso na bilo lolenge nini? Soki boyoki te. Bozan kindi atu ya salam alaikum ba musulman nga mama jawa assalamu alaikum. Soki boza ban kindi atu ba mama missionnaire na plus 30 kaka bino auto tika na bilo ba big Daniel Ngenda petit frère Zola Kilata Emmanuel nanga na Toulouse. Maman Elola papa Toussaint. Kaka misapi auto tika le moi kotanga équipe pour la te beau soutenir mais sauter la marche là les maman Célestine. Merci encore une fois. On a que $90 et marche moyen ça la mesate. Le quoi marche comme ça la maté. Donc il faut qu'on pousse à de Macron à Koya sur mbongo na pas qu'il connaît couché d'abord makam na de Macron boyebi makamba ote ko sana poto donc azoya a poison mbongo de a source ya mbongo pour rien faire. Félix a peur ya batunaye, Félix aussi doit rien faire. Politique congolais c'est qu'est-ce que je veux dire moi ezozangala comme obégé. Le coup le bayaka beaucoup tena bango pour la koluka mbongo tala maboko Félix azo maboko ya bato belé pour être azwa miso. Biso oto na misolote bayoka ka bisote. Mais biso to yebiki nzamba ko yoka peto ko sala. Nzamba sala kala bato belé te. Asala kala bato mike. Gédéon qui n'a que tumba. Bana Israël se bana ki ba lobité ba ko lécher ko bamboa. Biso to za fermé fidèle pour la cause de la République démocratique du Congo. Peto yebiete to kolonga. Matondo nzamba yebala ko batela bino. Bon s'abonner encore une fois massivement à la chaîne de la Libération. Abonner na biso boza la décité les seko ezali a okaka ndela yebisaka bino po ete bo solo auto lo baka bato musu balobaka yango te. Bino banso boza lokola bato. Bo benga to se mobiliser, to rater déjà un lobby, to banzete la fin du mois to sala, to pe na débit ndenge kaka bino boko sungela biso. To lobi to ko sala leso ba marche nyamu nyamu te. Ke to bima zomi to te. Soki to zwimbongo auto nango posate to ko sala ka marche te. Ce qui te suit mbongo toi nango posa te to kosala marche te parce que toi libala mikete to ke losaka biloko moko l'équipe o ende zali tumpa o ezali ce qui te bimi cela veut dire to bimi to tiki quelque chose mais li lobi to kozonga du fait to kozonga mais o ezali to kei ba beti masasi to zongi te to kosala eso eloka bongo te to boy ba marche ezangi tina na losele to kosala ba marche elongo bani po ete population azamala o ezali chaîne de la libération chaîne de la sensibilisation to lobela mboka Congo bolanda yango bolanda parlons-en à la fille intelligente d'Orient pour ande boko soka kamala makambo ya kitoko keto na banzi na awande to silisi biso na bino to bengana po ete to chamanda ba misolo to yeba ko motambola. Merci na maman na Jolie Penza la Suisse, maman que Dieu vous bénisse vraiment pas ces ali to bengi maman c'est un problème ni maman c'est azali banda parce que na bisaka bino ete maman atindela kinga mo mbongo moke kasi boyebi ete pour ko antena awe ezali pasi mbongo wana to meka ko bombisa pendambu to expliquer ba auto zala bango alors bino bato bozozela biso beto zaka akozela. Mais mbongo ya moto azala malade ya pesi biso ebunga bongo te bilo bato bozala posa kosoma bosonga lombango po ete mamo se yape azwa mo esika ya kolala azala kimia kasi komba ezali makasi mais biso tolobi avec Dieu nous ferons des espoirs tala na awande la tche point final ya sensibilisation ya mokolo lelo wazali na mato ya koyoka ayoka wazali motema kosunga asunga wazali très très okokuta la paix na nzambe ya Congo beaucoup la kala penza kala sali soko be ozo ngate téléphone wana musuze simba maka epai ya bakabuya. Donc bango pe bakoka koyamba te nazwaki message na yo yebi ndenge ni tozalinga jamais na koyiko boya koyambela yo téléphone po ete bakamone sala kinga passe na yebi sibilo ke dalobi nazana ba problème ebele koyiko benganga ozwinga te bakabuya bakoyamba kabuya boya ba téléphone po ete bokola kaikala amoni mabe mingi boni bokoyamba te koko bobenga kinga bakoko to kutala kasi na yambaki to kutani te bino moko boyebi to benga na ndeko nyonso benga kanga soko moni ozwinga ite komona mabete kabuya sala kangai lobela ye manso zali yango pona ngai eza lokotika likota kabuya kolia yango te akoyebisa ngai eza lokotinda code akopesa ba coordonner toko solola ngai er moko ifo boye bakake nazali na ba problème belé ola koyepe ko italia ngo na télévision te nali na makambo maikile ti siko boso la bisibile makambo nazala ngo tamso boko boye e komelinga ka tango to ko sala bino mission boye mais na lobby il faut la servir nos nations na semana ki pe ko ta libota nanga donc je de sérieux problème mais je dois me battre pour défendre ma patrie. Oh, tam soso gezayo okondimate.
Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que vive la guerre en RDC, la patrouille, la mort. Nous vaincrons, papa, le frère de maman Clarisse. Merci, la maman Célestine. Merci, la maman Célestine Localé. Mais la maman est moto mojali, moto mozimamité. Merci, Nakabouya l'homme puissant. On échange pas l'équipe qui gagne. Boba qui se la gagne, Mosakoli. Merci. Na Glody espérons gloire ende moto à cause de la montage ya mokolo moi lelo to yeba pe misapina ende les électriques et l'otili qui ngone ke ibo supporter bon merci la papa Dieu directeur recherche stratégique et ça comme on dit pareil biso babiso merci la pour ramène Angola no bon Dieu botard de bono itila r monsieur ko comme la bino mamour d'Angola na mokitene Florence ya Matondo Mido et na Esther Boluka na assistance na téléphone bali ko benga que Dieu vous bénisse bye.